Capage TV. Capage TV. Maman Capage. Est-ce que na vie n'engo vandi bo na lobi mobile ya liboso te obo sangisa na nzoto. Na zolo okoko yeba mobile ya liboso oyo liambanga na vie. Non, on va faire l'émission en français. Non, on va essayer. Parce que je ne refuse pas. On va faire ça émission en français. Mais il y a aussi, faut faire bilingue. Ici, il n'y a pas de bilingue. Bilingue. En français? En français. Bilingue. Bilingue. Même si bilingue, même si bilingue, c'est la même chose. Est-ce que tu es capable de faire des émissions en français? Naba quartier to koleli naba quartier to vandi. Ba fille habitou la ba leki belé. Ce qu'on lobby un jour to proclamer ba commune to proclamer. Première commune ezaki Tambo. Deuxième ezaki Bandal. Troisième osomuna yoka. Bona changu la bino. Changu ste sko ba nkuna ba obima neti ba préparer ba deuxième na bitula. Moi si to mobali akoki ko bana na âge ni. Est-ce que âge moi ça akoki ko bala? Et yebani to ba kata yango. Que mobali bala na ajo moi si pas bala na ajo. Na comprendre les soucis non ya vie otoli. Toi en français tu dis n'importe quoi. Oui. Tu comprends ce que tu dis en français? Non. Toi vraiment en tout cas tu as des problèmes en français. Moi j'ai compris que tu as commencé les cours d'histoire, c'est pour cela que tu fais les pratiques avec moi. Nzoto ya maman ezali pamboli pona papa. Non, non. En français? En français. Voilà. Oui. Même les troubles, je vais faire les troubles en français. Oui. Trouble en français, c'est-à-dire quoi? Trouble, moko. Il y a une trouble qui détruit pour le moment. Je vais les. Il y a une. J'essaie d'abord. Yango balobiete, moi salibala, c'est normal. Ala la mutakala. Ah. Tikabou. Mais bisonde nga neti nga na banga pona nini na lali mutakala muiba eko kota. Tira la ndaye. Il y a une trouble qui se produit ici où je vais les taper un à un. Continue. Non, on a senti que Penza qui est là pour ça m'a soubessili. Et Sokoli peut maquiller. Soki osana papa na omongo ya po bino ba bozanga tunde okozanga ngote bozanga geloko wana te. Soko osana ve na omongo ya 80 ans yebaka omona ka mutakala tata na yo. Ah. Omoni ba terrasse nyoso mona ba espace moko classe, ba espace a kimia. Kuna ndeza place ba tata mikolo nyonso ba kimaka na bana na bango ya mikie. Ah. Mwasi to mobali. Mukolo liboso ba mekaka. Soki ba meki yango bien, ba sali yango kitoko, ba sexe nyonso mokilo ko mona ngo mabe. Ah. Tuna. Ba menshi ti awa. Te mande photo za ba menshi na yo. O za ba menshi na yo. Ndeko nanga bozaka ka place zolama menshi kota. Maya komela menshi kota sko na yeba kate. Mukomso ko ka mobali michopo elingami. Shalom peuple de Dieu, merci en tout cas. Bana nzambe nyonso rajo ça vient sur le monde. Est-ce que boye bana nyonso ya Paris, surtout ya Paris, tout autour ya Paris on a Belgique, mboka nyonso ça tout autour wana. Boye ba retour en prière avec maman, hein, l'homme de Dieu, la servante de Dieu, maman Lombo. Aïe les sous n'espace Venise na Paris. Ba tout où va ça péné tout refait. En tout cas, pélé. Donc, Paris, centre, capitale, Paris, Balobi, Schengen, Nyons. Maman Lombo, le 8 décembre, à cause d'un espace Venise. Prière et Kotoka, intercession Kotoka, louange et adoration. Na Bégiba, na Nzambe Nyons. Na confirmé que vente y a billet, ouverture y a billetterie, et ça déjà. Bato nyonso baye que le 8 rendez-vous za moko na maman serve Lombongo baba ni ya koso baba bien na bango nzamba zongi lisusu évangélisation et zongi lisusu culte et zongi lisusu bonzambe et zongi lisusu
kati na loyembo ye ayembaka kaka te aza koteya aza kodelivre aza koyemba nzambe akozanga te kopambola yo oyo sombi na yo biye na yo oyo oza déjà prête ya koya kokomisa nzambe amata oyo akokotisa biso na 2025 azomata biso nde tozokita le 8 décembre avec la sœur Maman Laure Mbongo, évangélisation à l'évangélisation, adoration à l'adoration, délivrance na nyonso na ngobé kaka na espace Vénus nzambe apambola yo. Papa mama tika na yebisa yo ke investissement ya solo ezalaka na immobilier lelo na Kinshasa. Batu ya kosala confiance pona kosomba lupango surtout ya bien. Esi yebani ezali bandeko ya concession Musasa. Ndenge kakomoni awa na njili brasserie musika te na 10 000 maisons ya logement o ezali na programme ya gouvernement congolais. Awa bandeko ya concession Musasa baye lisusu cette fois-ci na mapangu na route asphaltée macadamisée kaka ndenge bozali komona 15 sur 20 na principal na 6500 15 sur 20 na 5000 15 sur 20 nyonso oyo na principal na 4500 bien cadastre mikanda nyonso ezali awa osombi olali pongi ya babebe mutoko ya ko déranger yo azate courant mai bosana wana déjà awa eza aki mobimba moma yango yo otolobaki te locataire ya 70 ans ya 60 ans azalaka te ya kosomba lupangu otikela bana na yo batikala lobi ba sans abri te na Kinshasa yoka communication ya yemoko apôtre Gracien Moussa siko tozali na site tobengi concession Musasa esika wapi makadami yango yo. Donc awa likambo ya courant na mai eza nango déjà enaki lupangu na balabala na mbongo muke mbongo ya garantie ya bandako mususu ozwi lupangu na Prince $6500 ozwi 15 mètres sur 20 na balabala 5000 ozwi 15 mètres sur 20 na balabala 4500 ozwi 15 mètres sur 20 na balabala site yango mobimba eza kaka na balabala tala ba jipe yango wana ezali déjà cadastré ozozwa ovandi oza kimia tala occasion yango yo na Kinshasa lelo réseau ya kozala lisusu locataire ezali te po bandeko ya concession Musasa bamemeli bino déjà mapangu 15 sur 20 na route asphaltée na mbongo muke mbote na balandi nyonso ya Kapage télévision dadi ya lobi na chabo na mona bino te nazalaka lokwa fimo ya star ou alingi komona batu te lelo tokosala ba émission na biso kaka na bazumele comme ba star international lokola dadi ya international nga naza local a contaminer ngambala moko international. Très bien. Merci d'abord au Hollanda biso en tout cas lelo na bois kami boy na yesi dadi na chafula ha bisinga na chate en tout cas air moko pena bimila bino moi sexy boy pour mon appel que moi pour les na sokangi mon pépé likolo et du sur s'il s'annonce fait m'excuser na maman nyonso o ba ebinga ba ebike na tekara ba robe ya maputa donc nga motif na nga ezali femme congolaise liputa tozona pasta bité akanda de l'autre kosoa ne ma motali couple ya ebisaki biso matière à position ebisaki biso matière à bolingo moi si ala la mutakala na kati ya chambre ya bobali en tout cas makambo ezali ebele akotelaki biso ba matière ya ebele moi si okoki kopimela papa nzoto te makambo ebele akotisaki on a le mariage en tout cas le kola pe voici l'homme alobi bagi balata rango te pa bana mibali yepesi abokaki bagi na ye ano alobi alandika ramate ya voici l'homme merci na ba o nyonso ba kolanda biso lelo tokopia thème mais topesi malobi pa tata mokonzi en tout cas ya kati ya lingomba a pesa nanu na ebite lelo kopesa trouble to kopesa ba citation boye imaramu na Kapage télévision. Merci beaucoup Maman Kapage. Merci pour l'invitation. Parce que c'est-à-dire pour yo moko mentalité oyobi. C'est-à-dire nana monate mutu ko zo sala kidnapping bazaka mibali ba koma pena basi na bango ya ba kidnapper. C'est-à-dire tango zo ngolongola muninga potina lisu. Yo moko fo banda ko longola. Il y a des filles au baouté ko kanga bango na ba kidnappingi tango ba filmaka bango po talaga bilogi na bango te bosaka ba bote moko.
Ah, ndeko na ngai na longwe changu pona ya ko blaki na mwana mwasi oyo. Ah, ndeko na yaka pona koteya. Na ninga pene lokwana te modelo memelela ngai. Ya maseki eh. C'est-à-dire o ezo bima lokola film à Rocky na Cynthia. Otala film à Rocky na Cynthia. Ya fotala ba film yo penza mobimba Cynthia ngape mobimba Rocky. Okosi. Et jubiso ce qu'on a ba manedi. Siko soko ningo yeba lisusu biso bien. Ah. Commando Ambodi ngai yo osko mwasa commando Ambodi. Voilà un vivant en riant et non un vivant en murmurant. C'est tout à fait normal. Et si ka famille bakutani non, l'anda parti au très bien. Et si ka famille bakutani Maman Kapashi. Est-ce que ce que n'a pas la meilleure amie na yo mukola kufelaka? Ata petit a collé les ala quitté, ata posé les ala quitté. Et contaminé. A Monica Cynthia Zoya. Atomboli mabo. C'était eza nazolo babouye. Na lobité eza la kabongo po okutani na muninga na yo. O ayeba ki pe mutu akufi. Ah, OK. To pe na kati ya famille mama kulutu noko to ça dépend kaka ndenge bozala ki na ye. OK. Bino pe na ngamu na bino ba journaliste. Beaucoup fait la pe ba journaliste belé tozo pe ki so mama Kapashi. Ndeko ça ke yizwa makasi. Ozo kanisa ba bon souvenir. Si. Ndenge bozala kana ye bokanga ba photo ndenge bovandaka. Toko luka na moi parti o tozo pe sambote to misala lokola toza sérieux mais bozela biso na position oezoya. OK. D'abord maman Kapashi ndeko na ngai Joe Mystique, pourquoi tu as rié? Ah, c'est que vous êtes aventurier. C'est là qu'on corrige, hein? On corrige quand on bien la chaîne. Goussi. Tika. Quand on a un griffité, on a la tarabilo quoi, on a la tika goussi, bah tiens bah diamant. Oui, Billy net sur ton tega. Et ils sont combien de parcelles? Diamant ni bâti ba peinture. Te bâti ba diamant, et ça ba diamant. Au bout na te ba diamant ils ont la net. Peinture. N'a pas ça mbote parler s'il te plaît. Tolingi bino mingi. Émission Kapash TV. Et ça chose facilité qu'on réaliser ba émission oyo. Parce que maman Kapash a longwe nda pas comme un plateau oyo. Beaucoup de risques. Si. Ya ba moto, ya ba mituka. Oui. Ngai pe frère Nabino d'utilité ya kanda obolingaka mingi. Kolongwa nda couper ko koma awa na ville. Tes problèmes ezate et na si sambote maman. OK. Et ta pour connaître jaka yango te. Awa zaka moment o tozo pesa lité ya te. Mais tozo talisa bola mwanzambe et pas bande ko na biso ba congolais o to la mukina bango. Maman Kapash après 100 ans ya mokili rotation moko esalamaka pour comprendre rotation wana esalami faut la muto mayele. OK. De une année à 100 ans Maman Kapash landa parti oyo ko se distraire penza to yo ki posa nini te mai nanga ndo komela ya kala ofungula esika po ofungula esika po na ni pese ka mai ya kala wana saba gasi sala mwana kinde ko na ngai to ça en pleine émission ba bêtise to sala ngande kwa mwasi zala rapide maman joie c'est tout à fait normal biso to linga to zala naturel biso mai te biso to sombaka et mukolo mulangi o ayebi ke mulangi eza ya ye c'est ça tokati ba chasser mais lobela ke pe loko te na comprendre te motema maba modelo ba sponsor nyonso maman na mboka oyo ko zela na kombo ya sponsor te sponsor akoma non Zelana si sa parole. Zelana si sa parole. Si sa dadi, si sa. Sponsoring est comme mingi na ba famille na bango. Entre bango na bango. OK. Soko ki même na compagnie ya ba J. Ba premier producteur ya ba Jezanani. Ba délégué ba zula ba ndeko na bango ba maison. Oye. Yo siko zo luka on fongo la maison pour bana koteka ba J en gros agrossiste mais ozo a chance cité. O komisinga ndenge. Na comprendre. O komisinga ndenge ni. Zela na silicité par reconnaissance devant Dieu ou abattre biso. Ndeko na ngai. Si, on a raison. Au solo.
Maman Kapashi mikolo nyonso nazo kokata kusambela te. Kwani? Nzoto kilo nazo mituna nzambe. Na sambela. Nazo kufa. Na sambela pete na kokufa kaka. Ermo na combien ermo na vandi 3 jours na seliki na kolia te. Olia okokufa. 3 jours. Olia pete okokufa na kokaka. 3 jours. Na kokaka. Non na okaote. Non yokate. Kasi so na posa fitiringa ba jeune yaka to meka okufa na maboko na ngai. Et puis non sali so jeune wapi. Na bangomba o ezakata place ko soma nguba na maizate. Pona bomoka bien bala makambo isina. Ngana mokolo ba jeune ti. To pesi bino mbote. Ngai na mama Kapashi to lingi bino mingi. C'est pour cela to sala ka sacrifice. Ya ko ya ko solo na bino pe ko divertir bino. Na banza ete moko na moko ces derniers temps bazola na biso na bokebi makasi po bazo sepela na ba matière otozo ya nango ko lesaka bango lokola liloba to pe ba réalité ya ba vie otozo bika lelo. Mama Kapashi tie yango na motu to koleka. Amen. Na lobaki boye après 100 ans rotation moko esalamaka meko yeba te rotation esani esalami. Sikoyo na mokili eza tellement très difficile na vie actuelle. Biso ba oyo to bino ba mama Kapashi to bande comme so ba tikali ba atteindre 100 ans. Mama Kapashi ki mukolo ya Congo muto akoma kapelo kola zoba soki bo mengweza te. Si. Siko eza pe na muto musu azomi tuna question. Na kola to na kola te. Po tozomona batata mususu akoli menanzela na mwana moko ya muke bazoke na kosenga ka mbongo na kati ya boulevard. Siko wape importance akokola. Okolelaki nini? Okoli okomi zoba na misu abatu. Oboti bano okomi zoba na misu na bango. Eza la kota bo mwasi, eza la kota bo papa. Mama Kapashi, il y a beaucoup de personnes bazo sepelano lelo ponzo tuza makasi. Et denda kasaba simbango. Ozo tambola, ozo li ozo mela. Ah, femme d'affaires, ah, Kapashula. Kasi, après 100 ans, rotation et salamaka. Nenge to kendaka, to nenge to kufelaka. To chaka yango kati. Bato ba chaka liwaka, eza ba kolo ba famille. Baby ke nane oyo to perdre ki noko tel. Nane o to perdre ki papa kulutu tel. Mais na santa wana ebele ba kei, ebele pe ba seni, ba botami. Ebele pe ba tikali. Si. Ba famille ces derniers temps, famille ou ekolobeza na ba problème ité. Exacté. Ba famille nyo surtout zo fimu ndenge moko. Il y a pasi, il y a nzala, il y a ba problème ibele, il y a ba matanga. Et maman Kapashi, ko bossa na lisusu eloko yote. Ezala lelo batu bazape na ba mbongo, bazo sibiri pe ba conséquences ya bango batu mbongo. Ezala pe batu bazana ba pasi, bazo sibiri pe ba conséquences ya bango batu ya pasi. Et mutuna connaisse na ko na charge na to pe na circonstance na ye. Na présenter mes condoléances à ma famille Butala Rabiso, Boza wapi na Goma, na Bukavu, na Masisi, Boza wapi na Kolwezi, na Katanga Lubumbashi, excuse, Boza na Bakongo, Boza na Bandundu, partout même bandeko Boza libanda mboka, ngaina mama Kapashi, to yebi ba circonstances ni te e comme libino ya pasi, mais te présenter mes condoléances, patrimoine par amour du Seigneur Otozalakanango envers Bino et Kobo Sanate n'a souhaité encore bonne guérison na ba Congolais nyonso baza malade. Maman Kapashi, est-ce que son sala tourisme ya visite ou est que Maman Kapashi n'a comprendre de ces derniers temps nyonso e combien belé bato pasi e belé ba pédé e belé ba lesbien ebele ba kufi bato bazo kufa ebele okena ba morgue ebele siku nazo mitu na mama Kapashi tozo kende wapi nzambo nga na sambelaka oya yoka kalibonde nina nga na lelaka pona Congo abikisa yo akota guérison. Amen. Mama Kapashi ko seki soto yaka koloba makambo pa awa ele kaka pamba te parce que ça na bato ebele baza un esprit d'écoute
mais il y a communication exacte. Mais biso tous un esprit d'écoute, na ya communication. Nazo yoka, nazo mona et na eko communiquer yango awa po ete ya pe bato yo bazo bika réalité o ezo le kana sena moi. Si. Nzambe tata apambola bino. Merci na mama na Esome Banze et Kanji. Mama Yunishi Banze, la fleur du jour, femme intelligente. Biseka bizouami, femme d'affaires. Na pesio bambote. Bandeko, bonibo salaria, Western Monogram, Kimambangu, na boutique Yunishi Banze, la fleur du jour, femme intelligente. Et ça na kata Belgique, na Aloste, et c'est sika yako bungate. Merci na Don Grâce de Paris. Bisika bizouami, tata pambola yo, mon frère à moi, Don Grâce de Paris. Oyatika kangaite. Merci na mon grand frère, ya de Gaulle Mata. Bisika bizouami on appelle Siombote. Agence Nabiso ya Sir FB International. Kune pas ya Fisto Basende. Mama Kapache. Soko zana ba kolina yo za précisément na France. Agence oyo koko yebisande kona yo. Toba tala kabiso balinga kabiso. Même aninga pesa yo cadeau moko ya motuya. Yebisa mbango. Kimambango na agence wana na Paris FB International. Et pas ya le patron Fisto Basende. Merci na bolamu na yo oyo. Ezo umela tangu nyonso na kati ya mitema na biso. Ya Aimé Ponda Dollar Boss. Azamala makasi ndeko na yo Aimé Ponda Dollar Boss. Azo kanisa opa à tout moment. To solo la kipe li sou pona makambo ya caméra. Na ebisi na lobité. Ko sali sana no ngate mikolo sunga bango bazwa caméra e ko pesa bien ngati na mbongo na boyi na bina ko zombo. Ndeko na ngai. Na boyi na lobina ko zoate sunga na nu bango. Merci na Pipo Nzenga. Mbongo akisi tata pambola yo. Okolia ndeko nanga mwasa so mona yo nengo zo lukobo ya ye. Pipo Nzenga sala likamu quelque chose total akolia mbongo akisi to akoboya mbongo akisi. Mwana mwaso ne na yebele na makambo mbongo akipaka te yesa sele za la dollar. Ok nango église siko ko tuna pasteur mbongo na ina ngweza mbongo Pipo Nzenga mbongo akisi. Okolia to okolia te nenga ko wela ngo. Après ce 3 jours à côté au bon de la ponango mais et ça qui est la provision. Ozomona. Merci na Rombox Yannick Kiniya acteur mbongo acteur à film ba joyeux anniversaire à toi papa. Zambe tata zalana yo muninga ya trésor Muchi fondation Muchi kuna bisika bizwa mibino na bosanité. Merci na Didier Chombo Petit Jésus bisika bizwa miyo muninga ya Pasia Ilolo. Karambong wana côté nanga kuna ba fribisir ka ndenge zalaka kuna irataka te. Merci na Mohamed Moleka ya Charity Moleka les seigneurs de la ville tata pambola bino nyonso kuna na Djobour na Dirban kuna na zomo na Loboko à Dirban Trésor Massa papa social Otis Massa kuna na Dirban na moni bino boza ebele marqué Captain non na commenter tozo bunda soki nzamba pesi ba visa tokoya pe ko beta tour na Captain. Merci na yo pe mama Kapache. Evande nini obwe. Ozo budengai. To banivi ya sap. Sap na robe ele kakate. Ele kaka. Eza mama tongela ngai. Ele kaka. Na mama tongela ngai. Ele kaka. Ah. Ele kaka. Ça dépend quand ninge ezuela yo. Mozala na be polette no ya bien. Oui, na ya bien. Na luli likolo no makasi hein. C'est zaka ya kobomba ma. Modèle na luli likolo na yo. Balinga boete. Ba vie na yo, ba baksaka nini. Loko ba vie buzoba. Na ba mama. Tika. Yo yebisa bango Ba mutali boma na simba robongo. Yebisa bango wana cousin nanga propre ya liboma. C'est mon frère à moi. Et puis Nathan comme que et si quand moi bingo na téléphone alo ba liboma yo tiki. Ofozongi ça mutu. Ebo yo moko mutu ba za liboma poni ba kipaka. Te wani za liboma na nkolo mais ya mutu nga dénigrer frère na yo. Boni maté ya ba couple. Te maté ya ba couple ça va. Na moto tu verni na makolo ba mbe ba cha verni te base. Oui, to chaka base pour na propriété. Ba chaka te. Non, ba chaka ngana za mutu shekina te. Ba chaka te. O che permanent. Te na che permanent. Te ngani na za boye. O che pe makona machine. Kasi na sesa ki na Rosie Towert. Oui, na salon Rosie Air. Ok, ndaki. Après yo wana famille Rosie Towert na Rosie Air ba invité ki ngasko en privé. Ba sazni yo siko ba manzanga. Ya ko lembola. Ba lobito ba ne ko invité ko
Bishop, très bien les boss Bishop. Babi to bane ko éviter commencer yo pour fille wana c'est la kozua. Ngana di modèle la lulagai azawa no soki une semaine à morning a été a hola la pongité. Daddy tiens et puis na si ma caméra ngane to solaka na français. Ah ouais ça émission en français. Un jour hein. Même Télélo. Le quoi tu m'as dit là? Non, on va faire l'émission en français. Non, on va essayer. Parce que je ne refuse pas. On va faire ça émission en français. Mais il y a aussi, il faut faire bilingue. Ici, il n'y a pas de bilingue. Bilingue en français? En français. Bilingue. Bilingue. Même si bilingue, même si bilingue, c'est la même chose. Est-ce que tu es capable de faire des émissions en français avec moi? On t'avait dit quoi? À commencer d'abord à annonce. On t'avait dit quoi? Elles ont dit quoi? Elles ont dit comment? On a refusé de faire toi des soins de visage, des manicures et du pédicure parce que ta famille, elle était là. Mais en Europe, tu n'as pas appris même quelques mots français? Oui, les mots français. Tu ne parlais pas français avec Tracy? Oui, j'ai parlé français avec Claudie tout le monde parce que j'étais encore avec les producteurs de Ferrego là. Là-bas, on est en français, pas les lingala. Parce que toi, tu es au capi jusqu'aujourd'hui. Même ici, Europe, je ne sais pas. Où est l'agence là? Vous parlez beaucoup. King Service. Mauvais agence du moment. Mais bientôt, je serai en Europe. Tais-toi. Oui. C'est vrai ça? Oui, avec King Service. Oh, mais c'est... Mais il n'a pas lâché. Hein. Il a dit vraiment, en tout cas, il faut que j'aille en Europe. Visa déjà, il y en a? Ou bien vous préparez? En cours. En cours? En cours. Réfi? Non, non, jamais des réfis. Moi, ma sœur, jamais des mains noires. Je voulais dire ceci. Visa... Jamais des mains noires. Cet visage, c'est... Jamais des mains noires. C'est des mains noires. C'est toi qui es le coco des mains noires. Non. Moi, j'ai déjà... Tu as vu, moi? Non, en Europe. Tu étais parti, on t'a refoulé. Non, en France. Ma sœur, oui, j'étais en France. Oui. Avec les forces des Gaulois. Les papas, ils veulent faire les Gaulois. Février, je serai encore là-bas. You Arena, 2024. En février? En février. Non. Toi, Monsieur Kindingu. Et qui encore? Toi, tu es l'icône des ambassadeurs. Tu dis non. Tu es qui? Toi, en français, tu dis n'importe quoi. Oui. Tu comprends ce que tu dis en français? Non. Toi, vraiment, en tout cas, tu as des problèmes en français. Moi, j'ai compris que tu as commencé les cours du soir. C'est pour cela que tu fais les pratiques avec moi. J'ai compris. Comme il y a un ami, il a commencé les cours du soir. Il faut qu'on parle seulement en français. En non. français, tu as moins de bêtises aussi. Oui, en français, c'est bon. On va faire l'émission. Oui, aujourd'hui, c'est en français. Il y a aussi les thèmes. Oui. En français. Des thèmes, oui, voilà. Vous savez quoi? S'il y a quelqu'un qui a commencé à prendre les cours du soir, même anglais, même français, il a commencé à essayer. Même avec Joe, elle parle. Même avec Maman, à Lingala, ça c'est... Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, ils ont fermé les oreilles parce qu'il a écouté les bombes de Daddy. Daddy, il parle des ordres comme ça. Oui, c'est bien. En tout cas, il faut que tu t'habitues. Oui. Désormais, petit à petit, on va commencer à s'exprimer en français. C'est ça. Oui, c'est très bien. Je suis d'accord avec toi. C'est que ton français, là, en tout cas... Oui. Vous savez quoi, maman? Dans la vie, le français, ce n'est pas notre langue. Le français, hein? La français, elles ont hésité, bah, bêtise. Quoi? Moi? Oui, il faut que tu parles pour... Oh, moi, même en français, si vous venez m'insulter, tu vas regretter. Je sais comment on fait. Comment tu insultes? Comment insulter en français? Je suis le maître d'insulter en français, le maître à Lingala, même en anglais. Même à Bumbata. Même à Kimbata. Parce que mon Bumbata. Voilà. Et je donne le thème. Mais, non, en commençant les thèmes. Mais les thèmes, parce que, vous savez quoi? Même si je suis en Europe, je prêche toujours en français. Mais le mal avec les Congolais, on n'essaye pas de parler. On a des doutes, on est en train d'hésiter. Non, il faut éviter des doutes. Parler même les faux français. Moi, je suis là, je vais traduire. Comme j'ai fait des corriger madame, il parle souvent des mauvais français. On va traduire. Voilà. Et aujourd'hui, on va mettre le thème en français. Mais les thèmes. Daddy, oui. Le thème d'aujourd'hui, on va parler sur les femmes et les hommes. Ok. En quel âge
une femme peut être prête à être mariée? En quel âge? Pendant quel âge un homme doit être prêt à se remarier ou à se marier? Ok. Je vais parler ça un peu à Lingala, ce que maman a dit. Maman a dit quoi? Maman lobi boye. En français. Non, attends. Oui, attends. Mais en français. Oui, je sais. Mais faut combiner. Non. En français? En français. Voilà. Oui. Même les troubles. Je vais faire les troubles en français. Oui. Trouble en français, c'est-à-dire quoi? Trouble, moko. Il y a une trouble qui détruit pour le moment. Je vais les. Il y a une. J'essaie d'abord. Essayez d'abord. C'est difficile. Non, pas difficile. Mais vous savez quoi? Mais le français, c'est un peu difficile. Les français, non, le français n'est pas difficile. L'anglais, c'est un peu facile. Oui, l'anglais, c'est facile, mais il faut. Il y a aussi. Non, moi, j'ai grandi à Lingala. J'ai pris le français à l'école. C'est pour cela. Ma langue préférée, c'est le Lingala qui congo à l'État. Mais français, on va commencer à oui, il n'y a pas de souci, madame. Il y a beaucoup de gens, mais voyez quel mon niveau. On va prêcher aujourd'hui en français. À quel âge un homme doit se marier? Doit-il se marier? C'est bon, c'est bon. Et à quel âge une femme doit-elle se marier? Ok, voilà. Moi aussi, je fais des gaffes. Mais je me débrouille. Moi, je suis que vous êtes un gaffeur il y a longtemps. Depuis longtemps. Je vous connais. Mets les commentaires. Madame et moi. En français. C'est moi qui s'exprime bien en français ou c'est elle? C'est moi. Tu vas pas arriver même au cheville. Il y a une trouble qui s'est produit ici. Où je vais les taper un à un. Continue. Attends. Je vais envoyer ton numéro sur le groupe des Gaulois. Là, vous avez regretté ton sexy. Ça va casser. Je vais envoyer ton numéro dans le groupe des Gaulois. Tu vas regretter. Madame, vous savez comment? Non, on est dans les troubles. On est dans les. J'ai déjà. Non, les gens. Français. Les gens déjà, on a compris que. Non, tu vas finir les troubles. Je suis là dedans jusqu'à la fin de l'émission en français. Oui. Il n'y a pas de lingala ici, parce que c'est un combat. Oui. C'est le combat des Français. Oui, combat de cage. Combat cage. Il y a une trouble, une qui se détruit dans les pays où je vais les taper. Vous allez regretter. Voilà. Ma sœur, vous savez quoi? Les thèmes, vous allez dire... Non, ça c'est... Ton caméraman, c'est un impoli, hein? Na comprendre que yoko sagangai. Français bunga yo. Est-ce que Moutou a tenu à madame? En français jusqu'à la fin de l'émission. Abandon. Moi, je suis Goldberg de YouTube. Vous allez, ta femme, il a fouillé. Ton mari, c'est qui? Votre femme, il a fouillé. Au monde, en français. Non, tu as déjà demandé abandon. Non. En français. Non. Toi, tu ne vas pas chiter. C'est moi qui vais chiter parce que moi, je ne sais pas parler français. Tu as déjà dit. Tu ne vas pas chiter. Abandon. Non. Tu ne vas pas chiter. Non. En français. On va traîner dans une même place. Vous savez quoi? Même si on évolue, même si je vais décortiquer les thèmes en français, mais comme mon inspiration s'était préparée à Lingala, c'est pour cela qu'il faut citer toujours à Lingala. Vous savez quoi? Toi et moi, on parle français souvent quand on entrait dans les kin-marchés, dans l'ambassade. Dans une zone, quelqu'un qui parle même dans... Vous savez quoi? Mais il faut apprendre. Un coup. Ma grand frère no balinga biloko ala te. Voilà. Mais François Bezarana moi pème. T.
Fais une Irsila Zara. Na senti li kukuma. Tu me fais Irsila Zara pour un peu na bête babo. Irsila beta bien. Famille de Somo Bimba, quand on a une taningala. Ah oui, que ça a famille Sonia. Makasi. Bon, t'es psycho, to journaliste. bandela sikoyo. To zonga ce qu'on a dit. Mais sauf aux années Déjà, de to comme na. présidence, non, le bon bien. Na comprendre en pété. Et ça bon. Oui, qui sont na koute na bande kwa mama. Oh, le bon. Na comprendre kate. Ba Junior Kabila, to sola na français. Ba tout nyonso. Et puis na sala constant, so to koute na maman livre lembe Kabila, Swahili ya kanga na munoko lokwa ndeti. Na zolo ba Swahili nazo contrôler te. Jambo yeno. Hapana. Habari nzuri. Mama yako na mama anasemaka usukumbo matalana na ebikake o nyoso na luka mvela. Saka mvela kote mama tikala na Swahili na yo. Mbote na mama bisika bizoni. Non, na senti penza ki na posa masube sili. Et sokoli pe makile et ça linga bien. Mais ça va bien. Et ça linga bien. Toza obligé, faut ça la cancellement à tout moment bana diaspora pe. Ba mona ba gafa mama leki na bango to mama kulutu na bango. Ba mona pe ba gafa ngandoko na bango. To papa leki na bango. C'est ça. Vie za yangwana. Bon. To solani. Mais faut que l'on des troubles en France. Nandako. Oui, sans faute. Et liengai français. Mambo taluba français. Te. Nabi ça là entraînement. Non. Moi en français, moi si français, yo kaka mila chachawa. Yelanga trois boules la foufa. Toko ta thème. Moi si to mobali. Bon bandeko, c'était un petit en blaguant, en buvant en riant et non en buvant en murmurant. Maintenant, to kotisiko na zone na biso, na po na biso, auto sela ko sala. To ti na zone de turbulence, to ningisi ka ningisa la moi moké. Voilà. Moi si to mobali akoki ko bala na âge ni. Est-ce que âge moi ça akoki ko bala? Et yebani to ba kata yango. Que mobali bala na âge yo, moi si pas bala na âge. Na comprendre les soucis no ya vie. Otoli. Oh, tika au moins maté non tika na sonité non tika yoka tolela ngai olela makasi surtout so na zi pakaba no boye be mission na yo ndoko regretter te wana na olinga libala ne libela te e panza na danse bon c'est non lokelo comme boye na di bon na moi ça soit na makasi et c'est une compréhension moi ko bote na bango kunete libala ne panza na babe kanga butu da joza plutôt ça l'émission mais au bas la mutunangai Maman Kapashi eza thème moko eza très vaste et vous avez soit à 3 semaines au moni biloko ebelo olobaka Maman Kapashi nganzambe apesanga don ya ko cortiquer ya ko décortiquer sujet ajinini mobala ko balela topé ajinini mwasa ko balela na temi oyo lobi Maman Kapashi limisanga photo kita makasi na se poto banda komata parce que na ko pesa ba différence ya ba âge pe na ko ebisa yo âge zanini même soko kena kata ba classe nenge to tangaka mwana na vie faut la makasi na calcul poto komaka na tamoko vi na biso to senga calcul ezala makasi Maman Kapashi na niveau d'étude nyonso moto akotanga akutana na calcul même ba dessinateur bakutana na calcul c'est en calculant est-ce que l'histoire koto na koto et kokani to c'est tout à fait calcul faut bien calculer trouble à lingala eh Seigneur français est là Madame, je t'aime beaucoup. Oui, au boss, il y a un problème très sérieux dans ta famille. Quand on était ensemble, il y a un moment où on a photo créé la nuit.
nuit de rien. Tu n'habites ah, pourquoi tu ne sais pas que tu n'as pas 500 autres. C'est quoi, tu as 500 autres vacances. Olinga autres vacances, non, nabi boy. Pourquoi tu fais non boy na yo kelengi? Na bosani ba problème familial pour les autres tungisangai ba nini siko na bi que est-ce que on peut passer même de 2 nuits 3 nuits ensemble mais les nuits à rien, ce n'est pas les nuits de sexe. Non. Faut éviter Babylone quoi. Il y a beaucoup de parents qui nous regardaient hein, à ce moment. Ozongi souffrance. Non. Bilingue. C'est comme ça mon frère. OK. Dieu mystique. OK. Troupe à la série pour tenir ton pesa to vendre ça ko babala ni ba vendre. Pour battre belé pe bazomi tungisa mapona ngo. Trouble moko ekoti na minute ona. Moka on a kopapole la ngo penza batu bibe surtout ba couple o to kolobela c'est lo ba âge ya babala ni. OK. Na ko beta batolo lengo na papoli na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital. Émission ekotala mama kasi. Amen. Émission ekotalama. Amen. Place où comprendre été batu tout baleki na simananga ce sont des aventuriers. Mon ami personnel aïe. Maman, nga il faut zwakanga na qualité ya Jésus. Tant wayaki simami kolomi satu. To simami kolo 4 ayaki ko seku salazar. Ba place nga na ye. Maman Kapage, vous trouvez que souvent quand je viens à l'émission na yaka katika na ya na sambe la kapenzambe osala bien ke na ibi sinzambe osala na ke ko sana mama Kapage e botela mama Kapage bénéfice e botela ngape bénéfice mama Kapage tant to sala ke mission awa na zo mela pe mebele to gagner ke loko te mais après mission et bien dans le marché et ko bende le marché ko bende na marché awa ezaka un simple visibilité to zo kabola des poids des mesures yo zo pesa nga 50% ya kiyo nga pesa na silika makasi batu ba lobake yo muto sala ka Kapage muto sala ka yo te on partage l'audimat dans la vie bon mobali toyebaki kala mobali zela tebungi ngai te nazoluka façon ni na ko vendre cela ko employer mo oyo parce que comment to yaka boye maloba mati ebele to te yango to te ya mususu na domaine présent to pesa na futur mususu na passé c'est ça au plus nga devoir à domicile yo vani na oka mama mo kontinga na développer ce sujet ba kongole ba linginga no makasi partout nazo leka wapi mama Kapage wapi madame na yo otiki mwasi otemboli yo moko ya yango moni ndeko azozo arrêter na libala pona nini bolati sengai siko mibali bazo banga mama eske yo so gutanga atam ko monde to yebani te na teba gitala tala na nini rien o boka na kitata o kosi yo garçon mo kabinga na Belgique asa na posa na yo mais na comprendre te ndi croyez bien mais nga na saleli li suzwa okinde kite asa occupé de kinga na tinu mona kaina nani na fashion après na ko sutra bi oh ngana ye buso ba ngana makanisi mabe nazando ka vina yo veuillez m'excuser ma sœur siko tele makam na kutene na nga moko mais na ko dévoiler mi bale bele pe bazaka bongo azo ya ko dévoiler mingi po yo linga yi ndeti yo bi funda voilà mama Kapage na tangu na kala mwana mwasi ezalaki soka moni kibo mwasi na ye pardon ba responsable ce que moni ba mineur baza bolongola bango no bino botala après bino ne boko pesa bango conseil OK moins 18 tiango na thème na titre toyebaki kala soki mwana mwasi mwana na tangu na kala mama Kapage il y a des villages oyo mwana mwasa botami déjà bakangele lupango mais je sais babali pour moi ça a recherché moi ça a passé bazozela bazemi oyo ekotaki
batala soki kobota mwasi entre temps c'est-à-dire oyebi babiloko esalamaka même na bavillage mama kozwa ide te pan mwasi na mobali na bolingo na bango bayebani chaque jour bakendaka bilanga mais ndeko mobali moko asali na mboka 5 ans moto akopesa ye aza te otala filme bakanza te ndenge mama nazoloba ete yozalaka na bakanza yozalaka na mwasi te ntango oyokaka ntango okomaka na posa osalaka ndenge nini ese nga nakoki kosunga yo te bakanza lobi yoza mwasi ya patron olingi olukelanga likambo mpona nini esalamaka pourquoi nalobi bongo parce que moto avant nazozela zemi oyo ekotaki nzambe asunga mwana azala mwana mwasi po ayebi ete 13 ans eumelaka te 12 ans eumelaka te soki kaka kibo mwasi to mpe baregle bolimisa biso mpona terme emonani mbala moko famille ekoboma soso ekati soso moto balie soso balobi mwana komi mwasi akoki kokisa nini kokende mikolo kopusa na mikolo kodevelope baye kocomprendre ete bana bazokende libala bazokende yango na maturité te baye kokata siko balwa ya mokili balobi balwa fo ezala mwana oyo aza na se ya 18 ans mobali okoki komona nzoto na ye te okoki kobima na ye te mpona nini bakoki kobalisa lisusu te mwana oyo aza na maturité te mwana fo akola parce que kuna place azokende fo balakisa d'abord fo balana na kolakisa ye base protégeaka ndenge nini na ntango bapériode ntango okobota okozala na attitude nini conseil nyo banda kopesa bana mwana ona na yoki conseil ya vite bobalisi ye bon na kati ya mabala lelo tozwi bakonsekansi ebele toza mpe na batu oyo babalana me base retrouve age moko toza mpe na batu oyo babalani mwasi aza mokolo mobali aza mwana mokie bolingo eza boye mama Kapashi bakulutu to mpe bible ezoyebisa biso ete nzoto babokanga parti bien nzoto ya mama eza lipamboli mpo na papa yango balobi ete mwasa libala c'est normal alala mutakala tikabu mais biso ndenga neti nga na banganga mpona nini nalali mutakala moyiba ye kokota tinalanda ye nakoki kozoka na libaku pa awa ezoki kitoko te et surtout vidéo pour tindelenga ya papa sente mwana ne moko te na tindelo eloko te tindelenga pourquoi yo soko vandi zo tindelanga ba vidéo ma benga pe na tindela kwa ma kosisia yo mondo tindelinga o dala vidéo oyo muko madame nanga mona ki tindelanga ba vidéo ba 2 minutes nitakala et sikelo mabe si akando za biloba lo bapenga ke tindo vidéo biso kaka boye c'est l'ambiance qui gagne Mama Kapashi dadi nzoto ya mama epa ya papa ezali pamboli pe nzoto ya papa epa ya mama ezali pamboli pourquoi na lobi bongo Mama Kapashi mwasi nyonso delo otokate très bien, on a senti frayon. Ça, c'est frayon. Ça va, hein? On a senti moi mon tokezo, nazo tokame, ezo liango. Mama Kapashi. Moi sinyo so na Congo to na mokili. Oyo abalana na mobalo bazana ye écart o ebandi à partir il y a 18 ans. Mata. OK. Na lobi bien 18 ans mata pour 18 ans Moto mobimba. OK. 18 ans mata. Soki abala yote liboso ya nzambe l'église. Abala yote liboso ya l'état. Apesela yo doti te biloko misatu wana na lobi. Yebaka bo vivwaka na ye nekobo. Elinko bima ete mwana somo na mutakala ya nani? Ya tata na ye. Po mutakala ezaka kate fomo na ya mama na yo propre to ya tata na yo propre. Même ya tata ba voisin, et ça mutakala oyoko kotala te. OK.
bandeko na église babomba kebele mais biso sous coulisse internet toté akabo po mutu aza na téléphone abwaka kudei mutu ordinateur abwaka kudei Maman Kapache otuni question moko za vaste ce qu'on a ke nango moins rapide c'est-à-dire Maman Kapache ndengo za boye soko balani na vie moko ya 70 ans bokozala écart ya ba 30 et quelques soko balani na vie moko ya 80 ans na lobi boye condition pour l'amour n'a pas d'âge. Aimez-vous les uns et les autres. Est-ce que kuna batali si âge? Na lobini. Aimez-vous les linga muninga na yo lolengo mi lingaka. Mama Kapache soki ozana papa na omongo ya po bino ba bozanga tunde okozanga ngote. Bozanga geloko wana te. Soko ozana ve na omongo ya 80 ans. Yebaka omona ka mutakala tata na yo. Ah. Ngai pe soki naza na moi mère na nga moko ya 60 ans. Na tiango na mutu na mona ka mutakala 60 ans ya mama na ngai. Ah. Eza azo mondir yo ezo longwa malédiction ezo koma aimez-vous les uns les autres mon famille au pesi dot bon quelle église soit ata libala na bino ezo leka bazo ba Kapache o pena mobalo ko mpo ezalaka pena na mabala totonga ka bino penza ya faso yango te o grenade o bali tata na yo même ici batu bazo loba abali tata na ye abali mukolo po lelo o mama ba surprise ezebele bano yo boti bakoko ye na ope ni balo baza ya age na yo eza bago bana balandi lelo oyo mama omoni ba terrasse nyoso mona ba espace moko classe ba espace a kimia kuna ndeza place ba tata mikolo nyonso ba kimaka na bana na bango ya mikie ah zela biloko ezebele oye zela ex no moi ele que tata tonde ah ndeko na ngai bebisalité ya poaniko pour venir ba prédicateur vous allez bon exactement oyo au monde to zabwe chaque jour chaque heure chaque minute na préparaka na colisalité chaque jour na préparaka sikoyo préparation na réalité ya soka yo provoquer nga eloko moko et la moki mamoma yango moni elmo na zo paiement pour na réfléchir au moni cerveau et c'est lokola livre dès que tu n'as question tu ne ko luka ba page déjà ya makambo yo nazala déjà pensé ya ko loba na domaine oyo bandeko basi bandeko mibali boyoka soki nazwi mama na nga moko ya 60 ans to ya 70 ans soki na kena famille na ye na peselier dot toke na déjà ka ko peselier déjà dot déjà libala déjà ngwane bandi déjà et longwe kila kaza mama na ngai même ici bana na ye toza âge moko d'office baso benganga papa par intermédiaire semi papa pour nazo bimana mama na bango na pesi pe mama na bango honneur batu ebele baya na ba mariage boaso tala mobala mama lobi mobala mama na nga toza âge moko batu ebele baya na mabala papa na bango atali bwe mwasa papa na ngai toza âge moko ndeko na ngai ozwa moté ya boete na chaîne vraiment ozwa moté ya boete na chaîne oyambi ba petit poussin yoka eza lolendo te eza boye bo nzambo cheka na comme lolendo makas veuillez m'excuser na longoli lolendo pas de la fois à boete oui mais nga mwana naza lolendo par là sikoyo déséquilibre peut kotaka na âge Maman Kapache yoka ce qu'on a betelo li solo beta Maman Kapache beta est-ce que na kokola na yo okoko yeba na lobi boye landa pardon bande ko bolimbisa ngai na lobi boye ko sangisa nzoto te po olobi to te po mate ya mabala bate ya sans tabou nga kutu na bomba kane makamususu par rapport yeko ko pesa impression de tinga na impoli de tinga na zo souffrir na makamu ndoka na zo souffrir te mais na zo aider ba couple po na minute yo na zo parrainer pe tant que zo parrainer faut te pesa conseil tant que posa na domaine ngo foyer bango pe bien sûr Maman Kapache est-ce que na vie ngo vandi bo na lobi mobali ya liboso te o bo sangisa na nzoto na zolo okoko yeba mobali ya liboso oyo liambanga na vie Lova na ko yebe Koko ping pong
Ayo Lucas. C'est un magasin, c'est une comme un magasin. C'est bonne époque à la base. Oui, l'homme il a vendu comme un homme na kanisi na vona. Na kanisi moi ça liboso na liambanga na vie. Non, il y a des sustain mi kolele kebele. C'est que ça va Joe. Bah ça oreilles ba bon soutien. Ba ka se rappeler. Oui, bingati. Sikoyo. Obi ko ça na ba sito shrimo. Il est où tu es? Te o kanisi ebele. C'est qu'on lit ata ba 500 banga ngo sawana. O kanisi ebele ngo na kai. Te on est ba bassesse. Te, eza bassesse te. Eza réflexion. Okokipe ko kanisa. Yoka na esa prédication de l'église eza. Bassesse o ba liamba ba. Ezalate parce que toi l'église eza na formule ya préparation ya émission nango. Ngape na ko isape bassesse na lingi sigoyo. C'est tout à fait normal. Ensemble la pona bango. Ah. Landa. Tant to vanda ka pe biso na biso mibali, to beta ka masolo. Ah. Ya nga na fula ka ba petit tout na bimana bango. Ndeni. Ba petit tout on nga na bimana bango, lelo ba koma babala. Ah. Te ndeko na nga yo muto fula ba bango te. Nzambe. Nzambe. Bible sur chaque chose à son temps. Yo kutundo chabo tutu kati na bango. Mais Nzambe a épargné bango. Okay. Maman, vous savez que beaucoup de serviteurs aux hommes na mboka oyo. Pas na yo kaka mutake ko koya na maboko ya faux serviteurs. C'est ça. Mais batu oyo. Oyebi pourquoi na tuni yo question ana? Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de journalistes balia idingwe mbanga. Si comment capable j'ai ça on mbanga idingwe tarade. Eh, Olandi yo kay. Papa ta comment est pasteur? Te oui. Ah, nous avons maté belé. Voilà. Maté a rosé belé. Quand il y a bouzo babou. Te ya bouzo ba te ya bien. Parlant na nina lo baneli na chité hein. Tozu ta belé na chité. Na chité. Ah, OK, est-ce qu'on a chité? Non, chité pe si côté maintenant OK na moi chité. Maman kapa chine na lo banini de gona ngai. Maté a oyo et vous la meilleure maté ba ba lo ba ke des a raison. Et cette perturbation ya makasi bat mama kapache maloba ebele tuna ba marié na lobi bien tuna ba marié maloba ebele oto kondana ba kulutu o babalaka liboso na biso maloba wana lelo marié nyonso aza ko s'excuser na motema mazoloba te donc azaka na raison. Yé penza za marié. Moi mobala libala. Ah ça comporter boy. Té, zela. Olo ba makambo eza niveau na oté. Na alliance mandimia que no bala sous moi si mosusu. Bo condamner na buzoba. C'est dit liloba wana mutu toi za marié majorité 85% ba comment ko loba yango na mitema makoyebisa yo té. Na condamna ka vie pourquoi on dit deuxième femme pourquoi zo ba makangu libanda na condamna ka vie mais il faut comprendre les alors bango mais makambo na ebisio il y a des congolais ba commencer vrai les le vanda bango na mitema lokola mutabimi erni na kata motema to mutabimi bon mutazu kiste na kata motema landa. Pourquoi lelo quand les ala qui pour mona publication ya nouveau marié publication ya nouveau marié moko akufi et ça là quelque chose de facilité okomona ngo wapi mais le lui est comme kaka 5 ans de mariage moko akufi 3 ans de mariage moko akufi batu bazana ba problème ces derniers temps ce sont des mariés c'est pour cela question oyo tuningai âge ya libala OK beaucoup tana ki pe âge on peut so ba différence ba âge pe na so biso ba avantage na ba désavantage na uti ko yebisa yo avantage ya kolinga mutu aza mukolo no yebele esengo nango to pe na miso anza beza sous lisumu te soka pese lio dot OK boke na civil boke na prière église sambeli
Et ça, wana ozomona esu mutakala tata na yo te. Wana d'office ozomona mutakala mobile na attaque mobile nga za âge moko na tata na yo. Ozomona lisu mutakala tata na yo te. Okomi komona siko mutakala ya mobile na yo. Ndeti papa na bakangaka. Papa bakangaka. Wa muluba na l'église, wa bata abala 5-7 wana. Te. Pesa qui donne. Non. Comme normal. Il y a yezo comme anormal parce que biso tozana mukanda biso tozana livre attend de la grâce. Jésus aye alobi moi si moko mobali moko. Pourquoi Jésus azalaki na raison parce que okozana basi misatu basi 4 est-ce ebi mitema na bango? Ah c'est ça. Yango moni Jésus a décidé que mitema ezalaka mi balé ya papa na ya maman boko ko se comprendre. Mais ce que comme 3 4 tala siko ba couple ya danger lelo. Moi ça botaki libanda avant, mobali pa botaki libanda avant. Bana wana oyebi maturité ya ba maman babota bana wana te. Oko okutana na mbanda moko ex ya mobali na yo avant babala yo mutu a mutu. Conseil ni akopesa na mwana. Ba problème ezo banda wana. Kende ko boma libana wana. Ça dit mwana ye ba problème e bandi. Ozo comprendre? Ba ça dit ba problème moko boye bassesse. Mwana wana pasolo ngola makambo eza na ndaku. Azobe mapa mama na ye. Mama peso ka moni mwana abeta karate boy na ndaku na bino. Ye tata na bino ndeni. Na mama na bino ngo ezo kene nenge nini. Bo ça bien azo tuna loko azo chola. Kochola wana. Lelo oyo akomi wapi? Bato oyo bayena ki ex, bayena mabala sika. Ceux qui bobota mwa bana mibali quand même ça va. Pour bana mibali majorité ebele baki pakate. Ayebi ke papa asali baguna ye shone sutanga kokola comprendre susu bien. Akoko yeba pe susu eloko esalaka baboya mama nanga parce que vous les femmes vous en avez défaut pe ebele mais tant tore yaka bolinga kaka babomba yo. Nazaki wana te molobi singa makambo ebele na bala moko. Ako bota baba sina libala ex za nini ndika. Ba otoma la laisse makasi. Profondi maka mama na bango na ba bêtise na ye. Tika boy. Okoko boya mama na bango te sadi atokanyi mama na bango na mobali mususu. Ato yoki mama na bango aboti na mobali mususu. Bango bana basi etalaka bango te mama na biso se mama na biso. Surtout koma na mbongo. Tika boy. Obotaka bana ya basi 3-4 libanda. Siko yoki obala mwasi mususu. Guerre. Mama na bango atokanga gie na bekobo 5-6 etali bana anate. Ye bango d'office bana na yo wana ya basi na mama wana bombanda. Tika boy. Ngana mukolo ti. Ngane na zabwelite ya nyonso koya na yebi. Parce que ngai pe un jour na koya penalité ya pe ya ngai. Kobota manangai ezalaki ndenge nini oza mwana 40e femme tokoya po yoka pe ngape ndenge ezalaka. Ngana ngulumela na mukongo. Okosi. Nazo biso vérité. Nangulumela na mukongo papa bota bana basi 9. Tika boy. Alukaka mobali. Ayeko zo mobali pa mama na ngai. Komemeke zo. Tambola batala yo. Kuna bazoluka mobali koto mobala botami. Tika boy. Emedo. Ya. Ezalaka chaque jour. Nazaka éveillé. Bako boma ye. Tika boy. Ayo ba piso komo eme. Toko sola ngo mukumi kolezo ya. Nabi totia entre parenthèses. Lelo to kola ba mama nyoso bazo ba mama na biso. Soko pesi oyo kende pe ko pesa oyo. Il y a pas de souci. To koma ba responsable. On zaki bilenge na tango bazaki bilenge, miso zaki bango na makasi. Mpena mutazo luka mobala koma ya ye moko. Landa. Ba mama kala pe banda welela. Comme ça l'ité ya mula izela na makambo essentiel na ke me chité ko. C'est quoi la différence c'est ça nini? Amour scolaire, amour yabana. Oh pasteur Totanga na mikanda chéri. Landa et l'eau qu'on est net. C'est pas pasteur l'église basilica. Je suis pas pasteur na chéri. Non silicatier mais na lingana to le belango tour to ya continuer na tour zoya. Pour na linga nini na si ça parti moko etikali po esenga yi ajini mutako balela. Shit. Ozo sala likambo pesi mutu temi me ko buluka yo potia na place na ye. Pourquoi tant on a yeto esenga dadi pia ka nzambala na yo. Ngana la ta robe na yo tunanga ba question ngana teya. Ndé kwa mwasi. Pourquoi na yemi nzemo amour scolaire amour ya bana? Maman, bolingwa classe eza na suka le moko extraordinaire. Totuna naka. Tika boy. To ju diplôme. Ba parents no balobi nini. Ba parents babina mata.
luvanium famille oyo mbongo akomata luvanium eza te atie bapara pression nga mpe na mata wapi luvanium atie kotanga te azotanga me atie kolanda mwasi bolingo wana mama Kapashi biso nyonso tokutana nango ezalaka kitoko ezalaka sukale pourquoi na lobi bongo mwasi to mobali mukolo liboso ba mekaka soki ba meki yango bien basali yango kitoko ba sexe nyonso mokilo komo mona ngo mabe tuna mama Kapashi oyebi makambo na zoloba mukolo liboso lia mbuma eza yo mukolo liboso lia mbuma okangama na mbuma wana loba mbuma nde mutememe na deception mais yo pona yo olinga ko kena mbuma wana tina suka mwasi nyonso mobali nyonso sexe liboso oya liaka alinga ka deuxième sexe te atikala nango sikoyo ezalaka bumwana toyebaka te ebandeli suka te soko ozongi mpo baparent na biso bayebisaka biso boye bazoyebisa bino bana basi oyo baza mibala age na yo te mpo bayebi mobali no mokolo esasa nini azali oyo aza responsable biso mpe bana mibali bamama bayebisaka biso omoni oyo mwasi oyo kobota nana botami te oyo ozolanda wana eza bablack pourquoi azoloba bongo po ayebi ete mama Kapashi eza mpe normal mwasi na mobali bazala mpe na mo écart oui c'est important hein? Oui omoni balobaka mobali fo azala toujours mokolo selo baconception na biso moko fo akende liboso moko atikala po atikala kolandela bibwele bano bokobota kobala oui moko akokufa akokufa teke nga mutu na tia liwa akokufa par rapport à âge akomi na 70 akomi na 75 80 ans nzoto elembi akei mama atikali na mwa 60 ans ekosunga ti mama kende na ba 80 ans abakisa éducation ya 20 ans lisu na bana oyo bana bakoli bazwi maturité na lobi boye pourquoi na lobi kolingana pe âge moko eza pe na ba problème ebele tangu to meki nzoto toza promotion moko okotikala koyeba teke tozalaka na écart mwasi na mobali bayaka kodécouvrir ke oyo tozalaka ne âge moko mokolo bakomi bamarie esaka kwa muta sutuki na ndoto azande boye nabali mwasi toza na âge moko nabali leki nanga te leki kutu tosepelaka leki bien oyo kokufa leki atikali na bana yango na betelaka na matie euti koleka na lobi ete batata na biso nyonso oyo akala mabale ekufa na bamama okoremarke bamama bazala âge moko na bapapa na biso ntango papa ekobala pour la deuxième fois abala mwasi oyo baza âge moko na yaya liboso etombaka mingi bongo mama Kapashi naza na expérience oyo parce que ngai na l'équipe na vie ya bombanda naza mpe mwana ya mbanda nayebi baréalité ya vie oyo nakoki koenseigner bato tolobaka boye lelo oyo soki okute na mwasi ya malamu bovanda bobota bana boklase molongo mama Kapashi oza peut-être na de babord to trois babord na yo ozoluka libala oyo ozokende kokanisa te ozolobaka libala tikoloba soki kotokute na mobali abota te naloba gloire au Seigneur mais soki okute na mobali abota yebaka bakomba na onde ebandi mokolo wana tobakisaka bonheur mosusu na vie na miso tomoni bonheur me bakisela biso bakomba likolo ya vie bonheur ozomona eza bonheur me bato bamoni nzamba azwa lokumu ya Kapashi na ngai abali na 52 ans ménopause ese ekoti me nzambe asalika ngolu libala esenyi eye ezalaka pe na mokili na miso ya bato moni voile to efeti mobali pe tanto ya musoko bala ponga na yebiki mobala no mobala bichi ngobila mobala bichi alaksi biso ki bichi na ye alte mokonzi ya bichi te na lo bateka ya kwata faut préciser oui na préciser
alesi biso amelisi biso tobia nzambe merci mais okokuta ye aza papa bana 5 c'est ça papa bana 6 ba problème no mpe bandi mukolo wana parce que bana koyebisa ye ya biso komo tina na pasi nyonso ka ye angola kango angola ka lia ka mingi yango azuya matama mbongo atata na biso to dondwa nango tango ba nyoko mena mama na biso ya zalaki liloba etikala ka yango wana via ba couple ba menshi ti awa te mande photo za ba menshi na yo o za ba menshi na yo ndeko nanga bozaka ka place zolama menshi kota maya komela menshi kota sko na ye bakate mukomso ko ka mobali michopo elingami mama kapashi cimetière ya lelo ba marié pe ba komi ko tondi sango pona nini ba marié baza surpris conseil moko na kopesa lisusu ba fille mama kapashi na ba quartier to koleli na ba quartier to vandi ba fille habitula ba leki belé soko lobi un jour to proclamer ba commune to proclamer première commune eza Gitambo deuxième eza Bandal troisième osomuna yoka bona changu la bino changu ste siko bankuna ba obima ndeti ba préparer ba deuxième na bitula. Pourquoi na lobby bongo mama kapashi yo que ça concerne un peu ça ndeko moi si mi bomba kana vie amoureuse na lobby bien mi bomba kana vie amoureuse mama moni ba quartier to vandi ba ko mono na mibali te ya quartier moko na moi si impossible on bi machel yo ndeko nanga na zana ote anga bien makasi ndeko nanga tala ba biloko zo ngo bimisa bituma na quartier yozu ya sika ça pour Mama Kapashi, Ezamabe. Orchestre batata ya ba marié à quartier, zalaka très prière ko solisa bango. Beauté na yo, aspect na yo ki la patron na ko lukelo ba problème. Na chité na ye siko place oyo. Là. On sait jeune fille. Na lobi boye, ndeko nanga mwasi. Na autorisé yo te. Mais na ba guna yo, lelo za ba mibali 10. OK. Ozo luka position. OK. Ozo tala nani oye ko simba na ye nani oye ko simba te. Mais eloko mabe okomi na 3e mobali na quartier moko. Omoni na 6e avenue baba ne ko beta na ve pitchen. Na avenue à Liboso peme na boulevard kasi bazaki na Gelort. Lelo akomi na nani e kangelo ba porte. Zala mwasa mayele eza baguna yo eza ka conseil na pesi bo benga na téléphone soki na chambre bokuta na na chambre eza pe lisumu te mutu na mutabimela na nzela na ye chambre pe nikolo bateka batu baki osangisa nzoto peut-être zaki lieu de rencontre o esengela ki bo vanda bo solo la mwana mwasi na quartier ndeko na ngai so bayebi ona 3 mibali 4 mibali wana ko betela biso lisuli solo te mobile na ngai yeyo oya suka ko balanga te ye pa ye ko sakanela yo omoni ba fille ebele to traiter bango loka ba kizengi bazoba pona nini bo moni ye na mibale ebele na quartier mobalo akondima ye tanto ko uta musika nda ye ko soye akena ye. OK. À côté mobile na quartier et ton ndima kite oui c'est tout à fait normal parce que na quartier atambola ki lisu bien te. OK. Ntako linga zate. C'est-à-dire mabe ya mwasi na ya mobali oui ya mobali peso na makasi oui ya mwasi peso na makasi mais toza la prudent. OK. Bibembe na quartier soko melito zonga kate bibembe na quartier faut présence na yo kakezala ofana na ba ya quartier mama Kapashi Daddy bato ba melaka masanga mingi na zanga confiance na bango te. OK. Omoni ba compagnie nyonso esala ka masanga basana ba épice moko ba tiaka so comme na 3e bouteille nkeme mata okosi ndo mona ka mibalo bazomi na masanga ba koma lokola nyoka ba beti mutu na nzeta zo ko luka aotala fille ni azobina makasi ya place na kosukisela asa bongo balanda o abina makasi balanda pe azobina makasi na kotalisa yo na kotalisa yo prochainement loposo pembe na loposo mwindu. Différence. OK. Bande konabiso
nakoloba boye maté ya on a teza très vaste parce que maman au monde ba différence à âge na pesi âge pe bomi makambo ebele âge pe na ba problème na kati libala pe bomi makambo libala yango moni ye moko mokeli na nyonso Jésus-Christ de Nazareth a kufi na 33 ans aboya ki ba problème oya monango soki ameka ki libala ni ebanga ki bonzame na ete si aninga kuta na pe na mwasa mutu oui oh mama kapashi yo so monango ba black oh et ça va black te de tu as checké parfum talas ko ninge bandelaki engake suka mabe si voilà je vous aime beaucoup tous les Congolais na lingi bino mingi ya wenzambe tata apambola bino bisika bizwa mi bino merci beaucoup bye OK Capage TV. Capage TV.